Net faire c'est hypocrite. Bon faire a commissaire qui président a commissaire Fali pour pas ennemi nae. Parce que c'est le patron ne faire, il y a la porte-parole nae. Ah oui! Kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, et ça possible grâce à Congo Global Construction. Oh, ezali agence expert na magambotali construction. Makambuo otindela kimo na tata mosi mbongo aliaki o kuzemura kimo na mbongo construction et sila grâce à Congo Global Construction oyo aye na ba solution pour na ko faciliter na bino nyoso makambotali construction et ça les mana faciliter nyoso ba na disposition na bino nyoso ya construction veut dire oza na terrain olingi basalela yo plan ya ndaku contacter bango o construction soki okotonga malembe veut dire par étape obandi na fondation osilisi o évaluer obeti élévation évaluer o matiti na makambotali batol si mana yango o entamé makambotali finition bango bazali expert nango basalaka bongo conception ya baplan étude ya terrain étude topographique bazali pe kosala expertise na contre expertise bazali kosala projet devis plan P bazali pe kofinancer ozali na terrain na yo ozoluka ba partenaire pour ba financer bazali na ba partenaire s'il vous plaît basalaka plomberie électricité topographie plan d'assainissement et ba ville plan d'aménagement plan urbanistique ezali kobetama dada okoki kozala na Congo Brazzaville oza na mikili ya poto na Angola na Afrique nyonso contacter Congo Global Construction ezwami na Kinshasa na avenue de la Nation numéro 11 na Kinshasa Gombe na sima ya galerie présidentielle oza mobimba ekeyo oui so ba TLMPC le na faire na bil abimakaso oleka bango mais ba uti poto c'est le eza discuter ya bimisa yango pona guerre yango ba ikombe wana ye mo otumbango atia mafuta mbila ko liango ye moko Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a un mot donc il m'a renvoyé qu'il me dit. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Tatakin, c'est Djonga.
Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France Mobimba. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce moment, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre Valdi Tamboy. Mesdames, Messieurs, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Nous avons une vidéo à la canal de nos préférés, en tout cas, ça va être Elenguer, au Sarnaté, tant de vendre dans la bande. Moi, je un message en tout cas, suggestion, remarque, préoccupation, souci, question, paix à proposition, en tout cas, ça va être Elenguer, au Sarnaté, pour l'accès tout ça, merci Naïe, Maman Lisette Lokangel, il faut qu'une femme pas comme les autres. Depuis Paris, il y a l'exécutif Kevin Bognoli, l'ami intime de l'aristocratie et l'ennemi juré de la pauvreté, sans oublier boss Jimmy Bella, on appelle ce mot Tessiko, Zomina Merveille Kimbuta, l'architecte international, Bino Nyon sur les Congolais, tous africains sur les Arabes, dans les États-Unis, éparpillés dans 52 États. Nous finissons à 52 États, ça déjà. Maman Lisette Lebouk avec magasin Best of Africa Food Store, en 300 qui on a consommé bio aux ala des cités. La personne qui pas vendre sur le restaurant, il y a Dallas et pas ya Maréchal Souvé ISA. Après avoir fait ça, on a parcours dans la ville province de Kinshasa, il y a un garage, il y a Père Nabiso, Boss Ibra. Donc il y a un Kwensi Kwena Lemba. Comme ça, des aranzagate. Tu vois qui bon pour te coûter on a fondé les pères, la bouche autorisée à Macintosh, Spawn, Bill Clinton. Avec l'une de mes revends sur la première rembourse la vraiment Ezamoi et Belé au Sarnaté. Après avoir koyo kaba va et vient en communication sur le internet, tu as un micro pour te kaba vérité. Ce qui m'a conduit bien même moral langana et puis on fait la chambre pour commencer notre communication et directement on peut s'en monter là. Le père, bonjour. Ouais, bonjour mon ami Valdi Tambo. Ouais. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, on est 2023 donc côté en beauté. Nzambe mo luba quoi, il faut to kutana kaka. Parce que to kutana na 2021 na conférence de presse. 2022 na fin. To kutana sur na 2023. C'est que Nzamba so lokumu quoi. Nazu m'appelle fort et Ken Piana m'a dit bon séjourné côté Kunabi fondé. Mais pito pas la bien wana pito pas le mutulanga tongo na moyi kuta oboka boss Jimmy Bella boss de boss apesa mbote et na to banda na Ken Piana na ipen wana na Nzondo TV donc tongo pito pale fondé boka boss Jimmy Bella donc na boka etro na wisu komo ngwe pa na tete akanse mission ko na boka etro pito pale yo mutulanga ko webi nde to so abetela ngama sole Bella bien en tout cas bokembi fort. Mais là, ça n'a pas passé. Quelqu'un a bêté l'exploit à Bill Clinton. Après les marquis, tout le monde a comme des choses différentes. Ni des quotas vraiment Bill Clinton, comme les mots quotas mouké dans Moussala. Bon, moi c'est né dans Bill Clinton. D'abord on peut ça. Il y a mon pembote belé, ba merveille, ba bonne année. Na famille na yemo bimba bébé Bilnat, Bilian, Bilif, Bilson et maman Bonheur Nathalie Kalonge na pesi mbote belé. Na pesi bango tout na palais, papa Bonheur yemo mo seigneur na pesi ba merveille na nga et pas mauvais Serge Bamba papa social, citoyen européen, moi $2 $2 les jeunes millionnaires, boss de boss, ça mbote belé, autorité morale Jimmy Jello mbote belé. Donc moi ça n'a verdi na si moi c'est né dans web poser ba question belé na conférence de presse. Boki o alobaka ba raisonner muso apesaka. Parce que boulembouté, netinga na mona ngo boulembouté, muso ezapé. Donc expérience école musique comme normal na musique. Parce que Bill Clinton les marquis balongo ngo avec force. Pour pas l'accès qui bango ba fort. So tali na ka 20 tonnes bazaki peut très fort. So c'est qu'il faut Bill Clinton va convaincre la population fanatique biso peut tout ça fort. Il y a un les marquis makambe salama. Pe ko longwa les marquis ba yeko panzana Bill Clinton sponsor yeko et à côté pe toujours force wana. Ko binisa titre oso idenda sa ba simbango. Des places ni makambe fanda. Donc par rapport à carrière na il y a 10 ans, il y a bato muso ba bandi Bill Clinton a pata époque na quoi. Tu es ensemble avec témoin chouin témoin killer na ça qui est un peu dans conférence de presse. Puis je regarde à l'époque tout dans concert il y a na Fikine. Oui. En tout cas na foire internationale de Kinshasa
okuta penake Vincent asalaki plein na ngambu na ye papa chéri kuna okuti be spawn makitosha donc mulunge mabe te musique roi est-ce que bloka bongo et le belabino neto bofanda bo raisonner ce que les passé na bino est-ce que makamusu ça correspond c'est comme ça que correspond dans les présents non conjonctif pesa mambo ya mboka omuna leur époque mu pepe musu ba ezai pe ba kermesse obuki makamango tu pe daya net le musique comme ya loisir ndepe makamango et comment parce que à leur époque mise to ebaki nga ba tienga na fikine funa kuta exemple na wera parce que bataki plus fort que zaki wera na JB to tie fina biso ase quoi to tie kuna Victoria to tie kuna Viva la sko ba kuta yo na bato wana donc zaki musicien tout il faut bosser pour y rolonga ba viona so na kati ya musique mutando c'est la befort qui sponsor a tia qui jouer azo beta na JB ba tia Bill Clinton donc pour nga na mona on dit eza pe conjoncture mboka conjoncture mboka mima pe makambutu parce que ceux ba fini ezala tantôt ba kermesse be ko ba mambezo sala manito ndo ba valeur moko na moko donc on ba ba fara parce que ba effort monsieur bando taper na musique pour so beta ba cause exemple to so na longo no beta na fikine na beta na maluku so longo na maluku na beta na mimosa donc mission nous soit temps il y a ko travailler au sala ba avancer donc relaxer force na et Bill Clinton a l'accès ba force wana mais pour nga lelo monde ba na opesa moi exemple moké par rapport à lisolo total ba wenge concert na bango ya suka ya mo ba yula ta batoji qui est cour constitutionnel wa clôturer makamuna bango donc par rapport nga pe na mona ndie Bill par rapport à makamna na bata oya sala na ba succès sala ici comment normal et pas na de comment normal et comment on normal ouais au petit sur la ba stade wana po et qui bilei na bino ouais ngana yebi tom so batum suba yebi teke Bill to da betaka mo bangé na concert mo na stade na matadi mais ouais bukana badaya bokima butu na baken piana pito pala yebi pito pala yebi to kiba mbangu do ba mire pende ko ela batu mire ko yango no ba à l'époque na ba sponsor pe lala parce que ba sponsor pe no pe sa musique na biso courage ma mbebele na motivation na motivation donc mamango tout et la de musique comme nango quand tout le monde la musique ezokende quand tout le monde la musique ezokende c'est que ça na baton so azobeta musique ngo bien te tondeni bon mutu na mutu azobeta na kwena ye mutu na mutu normal azobeta na kwena po lelo ato tie sentinelle ate ndito mona ba sécurité ta boss Ibra nde ba do travail donc mutu doit travailler na force na ye to ko za lebele tantôt nga na mardi na nga na salaka na na ba makamususu yepe na lundi na ya kota ka na makamususu do ezali ko musique donc mutu na mutu azobeta par rapport à niveau na yemo ko na kwena yemo de musique comme bongo yo ton na egozo ozapena linzaka na musapina Bill Clinton pour na bato ba yebio te mais pour na bato ba yebio ba yebi mam na zolo ba donc fonder les pères ya kala ya tongo on a pas dit tamou il faut d'abord la première émission na sala na masala donc première émission il faut la moto de émission pour bana poto micro so ba mo elo na ba bien eluka makam te pose la moto dépendre na mambo za na micho po fo ouais ça donc pour moi ça ya boxer bien na pesa ba donc makambo ça ya olega Mike Tyson en tout cas merci tu évolué na biso mais lelo tout le monde na nungu to ki mama makambo de lobamaki yo répondre ngane vraiment nungu eza ki a ebimaki a Bill Clinton na bandeko na ya wenge mais lelo mona mo ezolo ba matilelo pour déjà qui soit actualité télé les kaki nango Bill salobaki bato ba senga ba répondre mais lelo oyo to ke loko mo zolo ba na viga na balabala lelo ba na internet babi maramunyo so bila ko ba na télévision parce que fallait na simanae il nous a excité to yindi nous tinda na marambwana est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux wana eza bato bazolo ba biloba loba na bato baza ba hypocrite sa musique fali Bill Clinton est-ce que ça mona muke mo sene dango za mona muke te po Bill Clinton aza leader fali pour ko tinda Bill par rapport à quoi fali pas so ba solana Bill frère na ye confrère na ye ya musique bon ba kilé tout ta ne ba copiera na bango pour ba cause la binemité parce que mutu na mutu bon même ne to za na ba master to za ta 10 biso tout na écrire maintenant na master nga mo rapinga moko to za rapir to sola ba secret si ndenge fali pour bazana Bill Clinton fali pour ba ko tinda Bill Clinton te Bill Clinton so bimisa ba proposer par rapport na ye moko oyo uta 4 seneta ke leader atake muta maele aza sage ya ngunda bimisa ka ba biloko wana donc c'est ça et bato ko so yango te ke fali pour non bato longa na raisonnement wana raisonnement na terre à terre trop
eza terre à terre surtout pour na bato bazoloba na ba internet ba terre à terre donc on a pendé ça bon côté pour fonder les pères quand on a poussé la vérité conflit au bras de fer au bila s'engager dans ngona bandekone à wingi entre autres Basileo Jésus de Niance et ça dit à quoi cause valable dango et outi na hypocrisie na bango ya faire na Seleo hypocrisie na égoïste projet dynastie Eribandaka donc mutali boso par rapport parmi ba musiciens on a nyonso faire ya contacter à Bill Clinton pour basala 4 basola raté na chombo abenga Bill ayamba été ayamba été et mukolongo peza la chance on dit au fina chombo bu appelle okota faire ayambi ah mon amainde normal il faut okuta donner projet mon ça faut évoluer abenga Bill ayamba été pour une raison ni bon pour une raison ya bango moko parce que ba musiciens basala ba raison net faire c'est hypocrite. C'est à cause de la lobby mondiale lobité. La lobby mondiale soulevé à lobby en côté. Parce que bila za muta bon côté bila za muta pembe. De bila muta veri. Faut aloba, il faut solo na mutu to bil akoka te ko bomba likam na motema bil il faut ya aloba yango po mi bal bazaka bongo. Na ye na lobby esili. Mi bal ya basili. Papa banda monde musique banda wenge za la bongo, wenge eza mamba hypocrisie. Kaka faire ne mutana makambo hypocrisie na wenge trop. Yega mudalani bomo ya kuboma makambo trop yango et continuer petit lelo na orchestre na ye ali asombi siko na mbuma mabe pembe na ye Bill Clinton bakuta na projet ayebisa faire abengie tukekutana wana ezaki na temps ba confinement oui ezana batana tukekutana ba sololi Bill Clinton a soulevé ye point faire projet todo sala yango soki za poto combattre mutu moko na koza d'accord nango te mais ce dossier on pona bolinga bana wenge a coup de chapeau ils idée malamu la Bible le biso il kanise bimi ali boso yango ndezala bunzambe to soutenir yango merci soukana to soutenir yango voilà projet la soki za projet za pona combattre mutu moko voilà balobana ki makamuni po bilia lo mamba bongo de koloba makambute parce que biso to yebi musique biso to yebi musique nde ezo évoluer ko soulever pona la ki to yebi ke faire ba solo ratena bo faire a commissaire président a commissaire fali pour pas ennemi nae parce que les king atanga ko mo faire été et ko tanga tena nenga mabete par rapport à la TV atanga ko kombo ya faire ina malam so ba poser question à faire répondre normal mais à faire répondre mabe parce que ngom Bill Clinton a soulevé ki pona ezala te que to sala kamoko boye ezala kamoko boto bundisa voilà mutu moko zomo place idée à Bill Clinton ezaki donc dit Bill Clinton a yebaki mwana mai na bango déjà que mwana mai na biso azala muta cc nzoka nepe idée à Bill Clinton etombé juste na makanisi ya mwana mai bakutani basali projet dynastie pour to sutura boye bango moko président d'abord on a écouté le bel en trop na ba télévision par rapport à porte-parole monsusu ngam na le bel en trop dynastie bato bazo c'est la dynastie ebima bando c'est la harmonie et comme au deux disques harmonie na dynastie mais lo liboso ngo bimisa dynastie parce que bato ne bando c'est la nine projet oyo fanatique bando ko zela oh dynastie eziki pas de fandi bobuto mona extrait générique ya Bill Clinton et comme go beta na baba et comme beta na internet et où te la kiwa on a pour savoir que ça bino que projet eziki projet eziki ndeni to bi wapi allez Bill ko comprendre bou Bill ko comprendre Bill ba mon projet eziki déjà le moins projet comme dynastie comme na français dynastie comme na français na ko yemba faire na selo ba na français zana projet ziki bala mon ba bino non eza sous projet za sous bongo te komi to yemba na français bo promener bo Bill pour na français Bill yemba yemba na français Bill déjà yemba na banzemba français pour na Bill pour mesate et bo pour na bala bimisa likanisi pour na bato ba bimisa lika faire na selo Bill Clinton ko yemba français ya Jackie yemba français ba bino meza pomte o bo ba ko likanisi bakoli kanisi bakoli bi faire na selo français ni bango ba yemba eloko yoko salama ele ti lelo toko kuta na mama na toyemke to kwela ki matanga na pesa ba me connaître famille en match la mona mari tout mameleka parce que yazaki marin ya mariage à spawn donc témoin ya monseigneur toko kuta na de match la mona ba mise bazaki ba star bazaki belé na ba vedette ba star batanga ba kombo ba Bill Clinton ba vena biso waze quoi ba redi ya misi ba miso bazalaki wana
namba mususu ba mama mbili belle ba tanga ba star vedette na biso pese le azalaki wana bo Bill Clinton na monde mona mai na ngaza na koyiko leka été aye apesa embote mona mai banda za ina chomo apesa embote abet donc ça dit ba tout ba tala ngona ba TV ba mona ndenge sele wa sala ba bêtise Bill Clinton alakisa ki bo mona abeti mbata na lipeka abeti mbata na lipeka Bill Clinton aki zoka ne mona mai za de bula bango ba lingela ki spawn bula bango ya yena moninga ne ferré parce que c'est le patron ne ferré il y a da porte-parole na ye bula bango ba lingela ki Bill pour ni ba lingela ki Bill Clinton a fait une conférence de presse. Tout cela en haut, le 16, si je ne trompe pas, le 16 décembre. Bill Clinton n'a pas tout battu en haut, il pose une question. Bill Clinton a soulevé un point. Si plan musical, les lois on a net, Moutali Bosso a bandé Makambo et ça fallait poupa. Oui, à leur époque, il s'est en haut. Fallait continuer dans le monde internet. Fallait poupa. Pour Azagi na réseau, moi qu'on a David Morsonde, Baroyantagi fallait poupa. Na makamba net donc kaka ndenge Bill Clinton a soulevé un point wana mama donc ils ont la Bill Clinton abiko binga Bill Toro Yuma abenga na téléphone ba da internet ba kubo finga ba komolega na émission ba tunayi ba ta affaire ko finga Bill Toro Yuma yo mona wenya ndenge nini yo ko tanga makombo ya lifate oh yo ko lo bango te wana za ko dimne faire oh a dimne faire bof Bill a mis affaire et c'est Bill a une place où peut-être qui spawn makanda. Comment faire un projet au Sala? Nga suna tangi kombo fali. Fali za ennemi na biso te. Fali za étranger te. Fali c'est congolais. Mutu mtawa sala musique na malam. So ingai na Bill Clinton na sala musique na nga. Na ko banga faire te na banga selo te pona bi fort na nga. Bo so ina komi complexe ya muninga. Complexe ya muninga. C'est que naza forte. Ale makambe bandi. Bila mona oseke bato yo balingela nga buldo sele yo so abeta nga kara na de wana eza propos makambo na lobaki. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela Maman, bonne santé. Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yeba ke kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yeba ke badive ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yeba ke okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga. santé alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate tokosala analyse ya Jackie c'est moi les gars il pas na tilo collé à lobby fali voilà babenga ya Jackie Toro Yuma tolongolo na dynastie bandi ko finga ya Jackie ya onde bila kinoko lega na TV à lobby non fait que tout ça d'abord contraté fait que ça donc kende na projet parce que toi toza bandeko et c'est mama contraté ngana za libre ko loba bango ba lusi maloba ke biso tozolo ba pona fona falite tozolo ba po Bill Clinton azwi biloko na biso bakri Bill Clinton d'abord zo biloko na bino ndeni Bill mutana saki ya bakri pe projet ya générique eza ya Bill ye munga pesa selo bakri na studio selo cri ezate Bill Clinton azwi bakri apeli sele yo Bill Clinton akozala bakri na bino ndeni ya générique Bill Clinton basala ngo na studio asali générique na studio pe na kati ya disque na biso no stress cri eza kuna ezate yo gi no stress mo imaginer bana ne baneti na suka est-ce que mon cri dynastie ezate ale bakomi ko finga Bill ba mususu bana na mususu atinde bana mo ya mikuse yo ya yolo wana bana no bakendo lala so bakanyi ba bakelala
neti mikolo na mona moko bazo benga ya sana deko monga na yebaki muta pousse soki je mpaka nga na yeba ye muta pousse mais na moni akomi oloba mama internet na yebte bale bakomi ko finga bila tali non oyo eza sous projeté eza sous projet tozalaki nango te ke ya bolingo ekomi projet ya combattre mutu moko mais nasala nini mais ba vérité musupe c'est comme si bila yaki na leka ya makasi quoi qu'on le par exemple que bango ngai na bwaka 20 tonnes kuna batombokelanga est-ce que on comment ko bomisa baninga te non oh papa vérité musupe c'est ngai futo loba yango parce que bato ko comprendre te Bill Clinton alongwe pona nini na dynastie il faut ba vérité no sifo ezala na 4 parmi makambo nga na longoli ezala bongo Bill Clinton era bwaki ke papa Lutumba lobaki mukolo ko kufa kake ko beta mutune basala monument mwana liboso fere ye wana koma lelo le padre ya mibale Bill Clinton akoma na edangwe o ya misato jideta koma le roi marquis o ya mineka kola koma papa social tozaba na maison mère tolingana elongo tozaba na wera c'est le yona fere te okoboka ete oboka vete oh il faut senga biso boboka vie oh bila ngana fere ngana senga yo pona boka wera générique nga muna ye na ngoyo mto selinga te senga na mise na yo de place oyo makambesa nini bila bité ba oyo baza batuté wera apesa biso sans sa vie papa muso ke na ndako ya Bill Clinton et pas na ba place sombla ba parents na ye soko meki ko tanga kombo wera na mabene ya jibe mwa bango sopelo mai on a des vérité maman Bill Clinton alobaki wera na jibe ba bongisi le bana ye malgré que Billy moi le canal téléviseur le bagage non 20 Alex le bata te Alex bata te vieux 20 donc Billy Clinton ezaki ba propos na ye ya kibo jeunesse mais ce qu'on calcule de 20 ba so ba musicien et Jibem Piana Kilimanjaro le Kilimanjaro c'est patron ma poto grâce à nani ya BCBG vous comprenez ce que mutu asala bino ba bonheur il faut que c'est la raie pour pourquoi pesa vie l'art vie c'est patron ato kabel 20 $1000 ta $10,000 20 na osala ngelo ta pela nga ba wiseke na palais ba bonheur nene c'est on il faut akolinga nini bo dédier même ata nzambe asala même awa apesa biso pema pour nini avant to la to senga merci pas le ke mona lukumu na parce que mutu asali biso faut peut-être komisa déplacer yo akambe bana munge Bill Clinton alobi ba vérité on a nyonso ale vérité à Bill ba mo benga Bill Toro yango Bill Clinton atuna bango na faire na selo so batembo na Kinshasa nana yango za Toro nana za yuma nani bina ba ko benga Toro na yuma faire sele yo na Bill nana yango bina za Toro donc Bill Clinton a une raison ya koloba o pe na raison ya koloba yango Bill Clinton alongo na dynastie et panzani po atabo sela ngo za na fête parce que poids lourd wana. Mais c'est comme si moi ingratitude peso est à base à ma cambango donc yozo bien faire hypocrite na c'est le sugi muté à ma bé mais tous les formations mais toujours qu'on a la télévision ba bi que ndaku lupango bila sombara na mimosa muta tongela ndaku ezandeko na faire otongola bil ndaku na mimosa d'abord bil la mimosa ça na 5 parcelles terrain vide goût ya sugeza 50 sur 80 Bill Clinton era so minda kuna mimosa faire azana quartier latin wana ba fute so $80 à $100 alors pas coûte $10 ils ont 9200 Bill a déjà patron brakongo futa déjà mbongo donc moins de $30,000 Bill a kozwa wana faire ndaku na ye wana bova eza kutu chantier peut que ndo tala ndo ya mimosa Bill ndenga to wana ba normenine pe ba nani ba futela ngo lelo banani ba cadre ba sénateur ba honorable ba foutre la banda ko bila mimosa pe calculer à l'époque mimosa za kindeni lelo mimosa ko mindeni bila azana quartier azana ngalema fe azana lingwala et c'est anemo fe azana lingwala bila na ngalema bato ba ebi fe lelo so ba biki ba buka ban tala ebi banda ko wana ariska combien faut pas buka ngo o ya sima parler du peuple boye bisanga ndenda ko bila na ngo ozani da buka ndo ko bila lelo so tali partout nde ba konzi ba tongi akomi collègue ba ministre ce que calculer faire essayer on a fait Sissi Sylvie mais Bill a déjà patron nda Bill a faire pesa Bill bon akozula ngwa ye mo faire ba pesa bon à transport 5,000 francs allez vous avez coûté 3,000 parce que ba kese pesa bongo do ozo ndenge mo na baninga ba pesa yo ba pesa kutu mutuka ya compagnie mutuka compagnie mais quoi vire biso quadra pesa ka mutuka compagnie et ça va car moi jaune o pesa ka on a d'autres donc si rabino tout faire na ba équipe single donc ndenge mo na biso pas Bill donc si répétition tous la transport faire répéter kuna d'autres la transport boye botongela Bill ndanga mimosa na nini
bila sisi ndako na mimoza faire azaka na quartier latin faire azaka na quartier latin si ko faire otongela bil ndako bil etangaka ya wapi mwana ngwa lala ndako wana et pas que de faire ya président na bango ya président que te po ya za fanatique atikala ko comme pas faire été atikala ko maté tout na bona réunion na ba se faire ya déjà mais ba samora so ba na réunion na bil so côté na page na groupe les amis de Bill Clinton mon na Bill que a répondre ba fanatique na et c'est bango faire répondre bango de ba lo ba makambo ba éviter yango na ba ki ba ko yebate ba ko sala 1000 émissions nga au deuxième numéro ya ba chaîne o ya makasi au deuxième émission na clôturer na répondre bango le suite parce que mambo ba lo ba so yebate bana wana soki les amis de Ferré so ba golo bana wana do batmo ba za ba yango na lobaki Ferré il faut changer entourage aza mal bona ko bata zola na popo ba tamikuso be quoi obe comment vous alongola bango to songa na biso pardon c'est na suisa na utola na massa moko atro moto félicitation massa na lobby nzoka nde ba golo ngo bakabwana massa lobby Bill Clinton albi Ferré s'il vous plaît oh malobe ute pa ngade ute pa ba fanatique na emoko ba kumisaka Ferré s'il vous plaît ozali présent na biso to betera sous misité to za na bande de touche lelo ba misé mozo bima ba générique ebima oza na page te dynastie e po etombola yo bozong sa Bill Clinton parce que Bill Clinton a très fort kolanda c'est le c'est un aventurier donc goloa na bango afuka mikutu bato munyo ngona ba page afuka mi abi faire kolanda c'est le s'il vous plaît pe ba goloa o ba lo ba ke Bill Clinton alonga na diasi ba faux goloa yango lobi ngana féliciter asa muta mayele batu faire efo azana bango wana position ya Bill lelo ndeni te azate wana kutuna lia muno te pona ba do Bill do ndebilo Bill azate na dynastie déjà ngapi na lobaki on a bemission sur na baki presse faire na selo binemi na yo ko so saka bango lisute donc pour bazane lo reporter pa na hote pour selo reporter selo c'est aibnete mamba lobaka banda e auti poto atika sur la tok est-ce c'est ne selo auti poto oki ke place le répéter banda uta poto banda zu mukanda ya bato ya biso ezalaka nini CMPP est-ce que au monde zu mukanda nini est-ce que yo monde déjà répété est-ce que répéter mais yongona est-ce que yo monde a place à répéter azoya ko créer ka ba problème l'internet ba problème c'est ya ko zonga bon aujourd'hui c'est ya salani akoma muta pusu akoma do azandenge moko to tena na ranini ba misete ya ba journaliste ou bien ba nani ou bien ba comédien. Maintenant on loba que Bill Clinton azaz désormais azaz sur un projet dynastie non tra bongo raté comme peut-être comme bibende comme là te soko moni mutu azaz si na a lobby le kapsika azaz si na mamna emo spawn akaka makambo batute preuve yo zana Bill Clinton amene to kini ba 8 ans bilanakin mais c'est le pour vivre na kina il faut qu'il ne poto ba faire wana il faut qu'il ne poto renforcer zongia mais so ba TLMPC le na faire na Bill abi magaso o leka bango mais ba uti poto Bill azala sire na magam na do Bill so moni spawn na lobi ke nazali sous na projet on a té c'est fort c'est ça mais kuna mizula déjà mon ndamba bibende ouais azo ima bende azo déjà balar na projet est si là Bolingo, yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Projet Mobimbezela ike mutu ifo luka mutu aya na mbongo mutu po oyemba mutu oyembela mutu faut pesa mbongo projet zalake boyembi banzembo bofuti biso la
apa bobo mabanga po mabanga bataki nango normal mutabengi apesi moi les paroles na yo tient na poche pour dédier na générie mais nzembo ezalaki il faut oyana mutu na yo peso oyana mutu na yo apesi kanyaka il faut 10% kene na projet de 10% kene na projet po o mbongo to sala ba promotion ya plat na ba mbongo mso ebimi ya studio so moi projet bon ata mutalobi na longo nanga pour ça le mo ya tina te ya sens te doit BBC projet na mo est ce landa yite fait na biso chose bien dans le bagni muta beb sa projet dina ses affaires et là c'est léo parce que ça y projet mo malamba tout ba soutenaki ba salaki ba soutenaki projet wana zo ne projet faire zo sala on idée que ba soutenir ye pour abundisa ka fali moni projet de comment yi parce que so landa li projet to sala analyse à quel zo bateau kaka ba solaka na falité ya quartier latin neti soleil wanga totaki comme on a mabete mais de côté na kati analyse ya lisolo to beta ayeb que soleil wanga solaka na falite a bendie ayene na projet dynastie azoki na Gibson babandi projet Gibson concert a fali pour babage matana podium aba soni mona mai na bango quartier ya stade ba soni mona mai na bango ya quartier latin ba kiti ba waru ba gaulois ba bengie toro yuma to benga na projet ba bengani Gibson Voilà, bafana toba bagula bafana mais ils ont dépend na bango bo so Gibson na longwe c'est que a longwe pona nini c'est que c'est pele mwana ba fini a longwe na e donc son ayoki au bien Jésus de Nias a longola qui Gibson na projet pour que non matin na podium ya fali ya le 29 octobre na ça voilà vena biso ya Jackie JDT akele repa na ti vena biso na ti lokole a lobby alelo tout totali musique à Congo muta la défense fallait poupa ba benye toro yuma to longolo na projet do ba benga ba toro ndiye président na bango fega za yanki zokande mama na yuma ndeye do et pas ba gaulois ko benga mutu toro ya bango ba be misaye yanki zokande mutu akima kutu batu yene mta toro po moni bill aye malmo au fronté TV lobby na longwe faire pe faut ya lobage oui bon ça va popo mais ate comme bill a longwe to longwe le pe na projet falo bat po bila binga na longwe mais ta muso ata niveau na peu grand prêtre aller te faire bil kuta grand prêtre ou le kae nande mais oui les marquis e ba longwa ba wera lela faire eta lela bil et bil ginto na tana ba titre ya musique ou le ka faire nande oui bil ginto na kenda chana kan et logo faire a éviter un jour OK na onde nini faire kena nante bil ginto na kenda festival a mani faire kenda te pour le lonamito to fandela mamba foot o le to fandela mamba léopard président fallait pas auto qui n'a représenter mboko na biso na kan zoko ban bazo ba grand est-ce qu'on fait nzela nini ya kokende pour entourage neza mabe pour nzela na pour qu'il faut entourage maele faut na bato ba yebi makambo ya do ba il faut bazaka maele pour ba orienter yo pour connexion il faut za la makasi taka bil mtabenga na Gabon maman ya président de la République voilà dabanga gabani maman ya Omar Bongo parce que yebisa ngai faire aux grand prêtre Bill Ndeni Bill na grand prêtre faire surtout que na ba sponsor Bill a sponsor amunene yemoko faire ba benga epine ya réserve na bralima tala ba mise belé mais Bill na bra Congo yemoko pina réserve Ndeni mais pina réserve ça dit bozé belé numéro 1 bazaki jibe na wera ba fina biso waze ko ba ready ba kofi ba papa wemba faire ba tena place ni asal ko la mona suka mais ce que Bill azalaki ce que vous pouvez faire aux agrapés trabindeni les marquis les sous de bêta nzembe cartonné à ma style ou bêta matin la musique zaki Bill Clinton sur le générique miracle sur le Deschamps vous me révérez na coureruman do ba style bêta matin Bill Emba dans français ou faire à sous le lona c'est le ba na dynastie parce que Bill Emba on a les marquis bana C4 Bill a sali fitina bango wana trust TV ezate si vous ezayini oh asala na ba hiro na ba lisufa hein oublie les gens français so faire aux grand prêtre ndé do ça wana ba revers ya ba gaulois ndé ba lobaka la musique français on pona ozozo ndé ni musique français non biso no culture na biso mamona ezate biso to yema na lingala so kota moi français c'est bon français ça m'a bête parce que c'est langue internationale mais il faut valider biso langue na biso za lingala to landaka to imitaka ba o ba vie na biso batika so to bani ba vie na biso kale ti génération ba yembaka lingala so ba vie na biso ready aote ya mwasi libala o libala so libala so lingo yema na français yema onde nini tuna sango tiko yema na français
Net pesa ngo fait be c'est loyer en français. Français ba koyem en place wana. Mais non, il a alimenté c'est comme si mauvais souvenir y allait passer. Pour eux, par exemple, Moutoura Spawn Makiton Bill Clinton à la télévision, non, c'est le scram. Alors, par exemple, il était meilleur que Bill Clinton depuis Nawenge. À Beta moi, trop à cri na NM de Salamakam. Côté on est c'est le so a éviter n'enga zo pesa ba fanatique kanda na mamazolo bawana. Donc ndenga zo pesa ba fanatique kanda na mamazolo bawana. C'est le zo bango te. Fanatique ba ko sera été. Bill Clinton azaki très puissant et oliga selo. Na par exemple, est-ce que Bill Clinton a coûté selo na maison mère? Mais Bill Clinton a boka générique o bimisa bango na maison mère, intervention rapide, yemoko selo azawana. Voilà. Bill Clinton a coûté selo na maison mère. Eh bah que soit Bill a coûté déjà selo. Mais Bill Clinton a boka générique o bimisa bango na wenge. Intervention rapide, yemoko mais selo azawana. Ezaki quoi? C'est le c'est azaki na donc azaki na crité ba créer solo la bébé ba créer mo ezanga ezanga puissance té ce hôtel qui boussa pimpa et beta et bima et sala makam papa chéri kutu lelo to tanga kombo avena biso ndenga fote to mona ngo ba vena biso ba fandi ba lega na tiva ba biso BCBG to bunda na maison mère to bunda na Bill Clinton batanga c'est le hôtel Bill Clinton era boage ngana sala ka bango ba yibaka yeselo azala parce que na maison mais il faut le biso to sala ka bango ba yibaka so comprendre papa chéri kuta fan sa bango vena nga sege na otanga pe comme na fote azolo bango lobi papa chéri azo tuna jantamicine na kaluti po beaucoup esa Bill bozo zelani mwana wana yeli biso ayeli biso miromi eza munoko nini sko yebisa na kibuisa mbiba début jusqu'à la fin c'est le bokata décrit aba crime ko ka lugamba yoyo et fana pe na Bill halugamba sembule haluga do Bill ne mutazo na show c'est la boga crinine crimoko lugamba masa nga Picasso batoka nga za ntuwe na ba masa nga ba star au monde grand frère propre à Zozo Impère Zozo Impère do grand frère propre Zozo Alandier mon ami Picasso batoka donc nga za click donc nga za bonga za ba star nga za ba bata donc nazana batama kofi donc nazana génération donc il y a des plafonds donc moment de la salle pas possible c'est quoi ambassade donc on côté wa oko bimata ta ba jeep etandami wa do ba jeep na yango mo ba no bima oui ambassade ba kota kate très bien papa firmer ma toto ta la biso donc obiye boga lugamba c'est Léo azalaki forte tellement Bill azalaki fort ngo ba no bimisa pe c'est Léo maire na sima Bill toujours que no ba na so peso preuve c'est Léo ba carbone na carrière Bill bagesa le marquis na ba masanaï. C'est le atika na maison mère. C'est le solo azaki fort mais où ralinga zule 4 animateurs té. Mais c'est le bazule 4 animateurs mais Bill aboki yé moko na le marquis. Pe miracle est cartonné. Yé ba boki les 4 bazule 4. Pe batu ya moins force yango e moni bimisaki créer c'est le. Pour bazule ke roi David, bazule brigade, bazule prince Angola, bazule kene. Et to longo wana c'est le héros de la carrière na début ya carrière na beta nzoto pour Simba a vu président Fali a vu le king Mobutu Fali Pupa ba embi orthotanazi tika monganga Fali Pupa a foutu le mbongo ya studio a foutu le mbongo ya transport ba musicien a pese musicien ne ba sale cœur et rayo ko senga président Fali Pupa tindelanga ka na sala clip président Fali Pupa ese na mi non car ils a mère le mère ata mwana car c'est le monde ndiye ba kitisi donc pour rapport na yalinga comme moi si de place à lobaki fait la commis donc à côté rank donc un moko ya ko saranate arrête de pia yokelanga eloko ayo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant, business class, VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo. 39 boulevard, Jubilé, Bruxelles, 1080. Métro Riboukou, l'une 2 P6. 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Allez, tolongo wana. Bakabonit, yaza kuna bila koto. Bila bandi bakizoba zoba. Claudie Nzoga Bill yemoko. Basan papé Bill yemoko. Ti lelo Bill ginto na beta ka musique yemoko, ça abenga bato. C'est le tozui deuxième disque na agezo massa na e. Agezo président na e po yaza porte parole affaire. Agezo président na ferre wenza mizemba. Boyebisa nga siko muta bongo akozala fort le Bill ndeni. Omoni kutu ba débat ya sele yo ndinga lo mama fort, même fanatique ba ko ba selo en tout cas ça na problème na mutu ya solo. Parce que ba biloko yo maison mais e oué regrettera Bill regrettera sele yo te. Mais il y a le bien on a eu quelqu'un qui que tant bazali bon c'est pas 20 tonnes, c'est comme si il y a un batinzika kal 20 tonnes linga inde Bill trop. Mais bon balinga mutu po azana musala selo azana musala te. Oh nga Bill olinga nga trop ba porte-parole ba yebele poni Bill linga poni Bill ba benga soda mulongo fantomas. Donc Bill so mungi fonda yeseke na ko dégrader ba ta pété. Bill bi fondé aza mama na soda. Balinga mutu azana musala yo azana musala te balingo ndeni. Selo se fouter. Bill Ginton so kena bala kelele. Babo man ngala kata mais sikati bila bo banda baketi na ba concert. Lelo Zenith wana ebeta ga soki bila koti na boîte. Est-ce que beta soki selo akoti? Et beta soki bila koti na boîte. Bali même na ndako na famille, papa alinga mwana o aza maele na classe. Nde papa asala ye ba do ebele. Bo yo za maele te na classe, ba solo ba do ndeni. Selo azaki maele te na musique. E ba ninga ba beta musique selo soki luka odefa bilamba pe ba ninga na po ya ngona kin, alo ba ngana sa père. Bo sikoyo bako linga ondenge nini bako bo générique yango batie bango tindika lokito to sala cri c'est le cri zate bateka pi eboka pe Bill mda pese cri mutu te Bill mda afanda wana po cri c'est le efanda ya boka nini eboka pe mutu te Bill afanda kana c'est clair on a tindika lokito bang eboka titi na boka ngo Bill c'est le yo Bill na zo ça mutu te po pesa ngo fort siko to yeti siko po mona age aza faible akezwa nzembo ya bato ba Brazzaville o azo benga liko nganzala abenga ngo nini kombe eza so ya ba Brazzaville eza bisote azi so ba Brazzaville atie yango atie voana e abenga ngo kombe ale kombe ngo zo beta poni bata ebike atumboli fali pupa donc c'est le aza fosiko muta bongo lo bakindeni ke azaki fort ya koleka Bill ando sele ba faveur donc début ya musique na eti lelo atrichaka kaka. Donc si vous êtes dans la classe, mais vous avez 0. Pour vous tricher, au tricher kaka. Si vous avez un peu de temps, il y a trop de bêta denda sabasi mango et cartona. Bila bêta au monde on zeta mino so on ya que soit baninga bila sala sona. Le lobby la bêtise no stress bila beto ba cria pour ni ba cria dynastie. Pour cela za na crite. Si vous mutazina ba cria na ayenango. Aza pena ba cria belé. Si lo so za ba cria ba o déclarer pas c'est là na c'est la générique. Faut jouer ça la générique. Mais les lots sont mutamona nya pesa pakola. Pour toi qui Bill a déclaré que Boss Ibra mauvais. Bon retour Boss Ibra. Donc Boss Ibra. Boss Ibra Yohana. Donc on a Boss Ibra. Boss moi simple. Si en tout cas tu évoluer la biso. Tu goûter un boss babi. Bato ba kuta na Jésus pour toi zonga na moi. Ouais. Tu évoluer dans son esquisser. Parce que les lots autant la musique, les lots aussi par exemple montamona ni pour comprendre que elle aurait pendu bande on a vu ce zakaga li solabi bende. Le voilà montant producteur valable moi acteur pas qu'on a bi bende et chez moi tant sous divergence d'opinion. Bon sur les deux supposons que producteur moi bimi aéro chabi bende mutuna mutumisha nous avons invité dans kati ya dynastie Zouamo par nae. Bila ozongate. Ah mais il faut te pas monter mbongo. Oh ozong sa biso. Parce que comme d'ailleurs ba un na motema. To comme d'ailleurs ba un mon na motema to. Et pour l'intérêt à Moussala. Te intérêt Moussala te. Soki pona mbongo na bike na zwimbo mo rebele.
nakesala ngo siko pona profit nasala nango po nazwila mais ce gars mutango bité bozo na bolingo po bolingo eza lisusu te to bolinga lisusu to kompe ba komba mikolo ba komba responsable bazadi na bana ba mikolo bana ba tanga bana ba sisi bana ba université ça dit mutu na mutango garder coin na ye na dignité na ye o akozala nango po para mota ko lingo lega na TV mona mo ko linga te lega na TV finga para na ye ndenge bango ba golo na bazo finga bill bozo mona ba lo ba makambo bango ba yebite donc mutu ko ya ko proposer bango ici ko yena mbongwa pe mbongo il faut bill intona so bela o lega bango po ni mana projet Billy Foss est bela au lega bango tout. Kolega na mukoro projet. A kolega na faire. Et bon parce que pour ni dynastie makele le tiama intérêt pour na faire. So il faire les gars ils bango na puissance. Ba limba lobate, ba na bila ki na faire ça. Parce que pour ni makele le tiama. Pour ni ba do senga bila zo, pour ni ba goloa ba bila zo. Ba vrai goloa parce que ba kabona. Ba vrai goloa nde ba do senga bila zo nga. Ba ba landa faire landa c'est l'hôtel c'est la pom na mutu. Azana carte ba nanyo. C'est ça. Mon grand Gérard Achille, na carte hôtel Ibra. Yo ngo ta musique ngo évoluer ndeni. Ouais, musique vous avez monta kala ndule. Kala, c'est comme musique na ngo yogela ngo mawa. Ngapna linga musique so ngapna ba guerre kala. Po bat ba yebana. Guerre kala neti. Ndenge za ipena ke moni neti touro ebimi. Moni na décembre o ndenge bimi bal de match ebimi. Président Fali Poupa abimisi Formule 7 build Kinton abimi no stress ba disque ba single T pour ba single za ya ba to ba forte ba disque donc ceux qui penaient la musique ya bongo ba vient na biso wa zeko kuna abimisi vient na biso quadra abimisi ni nango nini lo ngo nini zo beta pe légende so musique ezongi ya bongo wana ndi musique sikoyo ils ont la place dans mais les concurrence il y a concurrence mais les musique comme il y a mawa ba musique comme nécessaire vrai distraire ba musicien internet o selo a travailler a zo distraire ba ninga donc ya ko fondre la téléphone ko finga ko loba net français mo auto loba na Facebook na télé ba zo secret ba bisele o français no lobi na nina kanga kutu mo ngome na ko pas na zo mo distraction il y a moi ba pele côté côté moi trop. Donc, nous sommes travailler, nous sommes distraits. Distrait. Non, mais il faut musique sont à cala. Moi, musique sont à cala, c'est le bal batté. Il y a au moins c'est le Arozalaka forte. Nous avons un point naï. Arozalaka forte parce que na débit na yazaka faible, type yazaka faible. Ba amateur ba concert ba ninga me ba ninga ba ti okena concert n'était pas. Atira aux autres production mo côté. Oh ya beta. Si le okena concert c'est le. Si le wa c'est le beta quelque part. Sigo, muda bon yo baga fort abin neni. Yemo ya o matana podium ma bin na ba fikini. Amona mo pepe. Siko yo le baga fort qui bil pas. Maintenant les deux analyser comme mambo tout le monde sur internet. Ba guerre ngo mo be muso amri ma mais tout la kaka. Pour ça ma na biso tonto tout le monde a pas lelo bil pas bimisaki nde on a epé c'est le pas bimisaki. C'est le bimisaki, c'est le vie ba copier ya batu ça a été. Dernier évolution générique il y a no stress. Ouais, no stress c'est bon ça va. Na mito komi ko kota sikopo parce que to fanda na elengi ba ya na ba fanda ka place na elengi po ba ya mikolo ba komi ka elengi ba ya tu ba komi ka so moni kuna masa na Rodriguez na hotel Ibra azaka elengi do mikolo elengi na elengi ba ya na ba fanda do komi na ko kota c'est le ya discuter ya bimisa yango pona guerre yango ba ikombe kombe wana yemo otumbango acha mafuta mbila ko liango yemoko ko liango posant les ayete comment vous cause la faiblesse na mamutu de makaso on internet au finga ba dio mozo ko osala ilo côté o yiba na so ya ba Brazzaville et pourtant ba Brazzaville ba banga biso na musique na ko yebisa masa wana na ko yebisa il faut futa pour na sona ye pour ki ezalata ezaka bongo te ba ninga ku bazwa te ba ta musika ba peut-être ata musika mbo moto éviter mais yo zuka ba Brazzaville ba voisin na biso yo kasi fiero ko osepela na yo o se bande ko Brazzaville ba osepela na ndeko yibi eloko na bango obi mango le ya yo te bon be bazwa biso trop te bon kasi ngolo bi bango balanda biso te. C'est mon gars, c'est là comme ça musique na biso faible. On dit biso travailler té. Comment ko yibelo ka bateau ba imita ka biso? Comment ko yiba musique ya bateau bazana ba Bill Clinton na bango kuna? Na ndengo yogi ba disque yango po bi chance que mon soulever tout à l'heure. Non, c'est bon. So que papa chez una balle de match ngobila. So que présente pas les King, et ça nze moné mona linga. Chamo ya kumisa ya place mo chéri. Ni na o emina ser na biso na mususu.
nzembo mune lo bato mutalinga ngo trop bosa na ngo soki commission nzembo ngo ya na soki na pembeni ya na esa yo ka nzembo Mede. Ya il faut ça ngwana bebe nanga kana motema nanga mobimba sona yi chanteur do nzembo ne wana o wande to beta masolo ba disque to beta masolo te ba single ya ba disque awa sona tali kuna be masa nanga Patrick Beckham fête générie n'est ta fête fête bandi oh so ke kuna full boss bina filé pena bossa na kati ya ba disque na bossa pe otia maestro fa c'est bon voilà so ke pe pa na nini nga nyongo nini boya nyongo et on be single ye single boye na boaki po petit nanga za kuna végétal ça dit mayo o boaki potentiel on a petit frère nanga ye o boaki potentiel végétal et na parce que bango générie na ba beti live aiza mamba live aiza mamuté ya son aiza mamba ba beti la muta toki a côté studio na mutoki na ya futi ba mbongo a 8 ans ebele ya futa ba mbongo ba transport ya futa studio ato beta makambo live to beta mambo ya santé kena zui son apesi di yo fana ndao di azui son atinelo na chombo yoki voilà yango yo yego zui maloboche ato beta mamde ya bato koti ba studio très bien voilà to mena sona suka na habité tala caméra le bas au caméra na mutema caméra ba samouraï caméra les amis de bazala gaga bon nazana masana wontu kola wana njili ye ya roda atam sur le numéro 1 ba samouraï alors ce qu'on est États-Unis sur la bossante de on a samouraï njilo mobo ba bona na yo ouais ba samouraï les amis de Bill Clinton no stress ya ngwana bo consommer no stress et beaucoup tapé na page ya Bill Clinton Kalonji officiel donc Bill Azaya Bino distraction ezate travail kana travail travail distraction ezate biso to travail kaka les amis de Bill Clinton a moni bongo mais c'est le noir dit que ngenza le manager et yo gérer ka les amis de Bill Clinton ba samouraï biso ba samouraï baza ba luba to benga banani bandeko ezaka nani ba wakwet ba samouraï baza belé do baza pende belé bo soni mutu na bino bo soutenir leader na bino Bill Clinton azaka ka distraction yate mais azate na projet na bango la dynastie do Bill bo o ba bonde la Bill azate do po bonde la Bill facture mbongo so ye na mbongo no po Bill so na projet donc nga mutu na ko sala yango parce que nga mutu le mutu na zo bunda na TV do Bill vena we so ge so na soda o soda e o so la bo fondera o so azui pour na pourcentage nanga donc ça m'a un intérêt na simano te na sala m'a pona musala nanga mais po ba soki batu baye ke Bila zonga na dynastie de monta mbongo to senga bango ngai funa le yango très bien po to senga mbongo mo likolo le bango tout donc numéro de téléphone est plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 so bengi fondé les pères ou ya mangamo pour ba information ya Bill Clinton na moni bongo def jelon $, les jeunes millionnaires en tout cas merci nayo et autorité morale Jimmy Jello fanda wana et mon ami Isaac Balanda autorité morale na peso mot de belé les magistrats J.R. Tawaba Dourba Kishasa et mon major Jimmy Dourba Kishasa Trésor Momanga Dourba Kishasa na pesi bino bambo de belé mais c'est amical bambo de belé et na moni bongo boss Ilou Sesumbu cadastre na pesi bambo de belé mon capitaine Gisele Bonga na pesi bambo de belé et mon colonel Emeli Wanga na pesi bambo de belé et na moni bongo Junior Tonda Boande bambo de belé et na moni susu bongo et Jires Nkumu porte-monnaie à soin Jires Nkumu mon ami porte-monnaie à soin et bambo te belé siko zali na mbu batu balinga fondé les pères Cordon Junior Mundele Pacific Palace honorable Paul Bintou ya bino ngwana et respect na boss Ibra respect donc lemba c'est Paris ya solo et boss Ibra donc kosomba de avenir Kwanti na éviter ba prêtre balba na mbongo na éviter différence donc mutation mi balabala Kwanti deux côtés ti attends merci mais Jimmy Belaou numéro fondé ngwana na banda yo kala na bando kala na pito pale nzondo TV to kema bo 10h fondé boka Jimmy Belaou to kuta na 2023 donc de 2010
donc ken pena so in abo kisinga dimi bela auto kiti maman pa Mamadou Aricho ari longa ba stress question na me repose un peu mauvais Mamadou Aricho en tout cas merci na bayan so batala yebiso na bi ke yeme il passe bambongo na Jobour babi kuna sur la monnaie sur la monnaie ndoga sur la monnaie li passe bambongo na Jobour na pesio mote kulutu et pourquoi pas yemo papa Firmin Matoto mama Iguette Moulungana les plus honnêtes de tous les Congolais Orgazi et Manhattan Joël Salambi force tranquille kulutu alino mokemo Jojo à l'Italie, Pablo Kitambala, Mireille Lengelo, Anisi tout l'américaine, Guy Basket des continents. Il y a Bizonga, Mayer, Malinga, papa français, Junior Iboki. Quand il promet, il réalise en tout cas. Nebsaïbino Miklobo consommé, Mingi, Ker Amouré, chanson à Yemei, Rodrigue Nguesso, Bodio Kayango, vraiment, et au Salamino Gitogo et au Saranate. Là, j'en profite pour saluer papa Alain Poto, Samata, Jonathan Poto. Depuis Paris, n'a pas si bien beau, en tout cas, merci. Na Makongim qui était derrière la caméra, merci na Whisky Wishia à la régie finale en tout cas, Tokutani Lobby, les hommes qu'on l'a ferré, le pétard qu'on l'a ferré en tout cas, en dépit à ferré, to Bundi, to Zoa au moins, fonder les pères, Fantomas. Pour les lots, et puis il y a le dimanche, ben invité tout ça, il y a fatigue, il y a week-end. Mais là, soda moulongo na olemba. Le férié l'histoire en tout cas. Ils sont moussana de travail. Tant lobby dans le pas boss Ibra. En tout cas, tu veux que 2 heures aussi. En tout cas, vous s'abonner massivement. Na film ou na film. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a un mot donc il m'a envoyé qu'il me bien. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.